bana king bana poto serviteur na bino ye obolingaka na kombo ya Jino la soso pembe. Ola osiliki kamosigango mingi ba nouvelle nanga makambo nanga makambo ba ninga misusu ba artiste Congo Makambo TV. Congo Makambo TV. Si tu es biso makambo bien. Ya ba musicien Congo Makambo. Si tu es biso information ba actualité kitoko tozona Congo Makambo TV. Bolanda. Ba actualité tout bolingaka théâtre, musique, football. En tout cas Congo Makambo TV. Vous mettez là Congo Makambo. La chérie Copertos. Dessin et set. Osanga orgueil. Osanga na yo orgueil. Nyonso. Ils ont la Congo Makambo. Et là, vous avez Congo Makambo. Congo Makambo TV et nous sommes en réalité. Congo Makambo. Formation à source. Formation à source. À toi, Congo Makambo. Ninga Roberto. Chochocho. Mboka na yo. Umela. Sali na bandeko nyonso bozolanda biso na chaîne YouTube na bino to na ba chaîne YouTube na bino bo mesana kolanda votre humble serviteur Chéri Copertos de cette émission internet animateur à Benda Rabotete Bota deuxième république et puis baxelanga les choses chaque Congo ya bato ya théâtre pour atala mbongo te na wela kana na zo news to aider bandeko na biso. Alors désormais j'espère que l'émission n'a pas de après matanga après qu'on change combo ya site oyo to combo ya chaîne internet oyo boyebia aime les serviteurs na bino na bundana bongo mais combo nango eza na mutu moko souffler nga na lito il faut être reconnaissant Jino la sosa pemba habité Congo ya lobby moko eza wana ezo diembela na gaz ya Congo ya lobby na biso yango désormais bo s'abonner na Congo Makambo TV ko ke musikate. Donc, bêta na YouTube, Congo Makambo TV, on reçoit Bisso. Et puis, la chaîne partenaire, on a travaillé dans Africa Telema News, on a Boss Ngala, on a travaillé on reçoit Pesukuna. Et puis, Vitesse TV, il y a Darling Love, pas créé Borna le bi. Abonné vous savez pas boss. Et puis, la site Moussou sur Dessa et c'est tout à bango, il y a Clarisse Plasma, on reçoit émission. Et puis, à travers chaîne, il y a Mwanda déjà. De la part, il y a Eric Ladika. Vous avez déjà dans l'émission pour battre solo kabaliki belé. Alors les lots Chéri Copertos n'enga mesana au sekeli sabino n'enga mesana au saïla de l'émission. Les lots dans une répétition dans siège. J'espère que fond n'enga estima au mesani déjà bateau vous autres la émission belé. Vous avez colo place au siège il y a figure des stars. Il y a Fiston Nzuki Baptiste moi na bateau il y a mère Ma Charlotte et Ma Charlotte Nzuki. Donc si ka répétaka na ko kanga yete pour nous bimi makasi botalaki sport moko bato komelinga bolobi Chéri Copertos est-ce que c'est vrai à cause na biso na Belgique yango bozo banga nini yango bozo lenga nini sikoyo azala ba soldat na ye oyo nazana bango na plateau awa lelo tokoyeba vérité a aucun moyen toyeba vérité lelo à travers chef Michon Mbita et puis moi na moi so mikolo to ebita simbi kuwa ou bien nini Marie-Jeanne Bololé autrement dit Ronaldinho tozani na plateau d'abord avant na banda faut na remercier page internet page Facebook nango na travail nango oyo asaila biso musala makasi songi mabe page oyo ya Facebook ezo publier nga somo ezo publier biloko nanga ezo sala plaisir na pesi mbote et puis na bosanité kumu ya papi ya mère rêvé tangawisi ya solo na Suisse et mboka ba José de Londres sida minene ya mama Charlie Malula et au sala bien et puis na bosanité venanga ti muluba cher si tu muluba cher solo la ka ndenge to libaki Hervé Mboyo fongola caméra poko lo bambanga pasi lokola pe to ça déjà na mars Bobo Sanaté le 11 mars anniversaire à Chéri Copertos et puis na bébé Grady donc papa na moi na ba fêter anniversaire par rapport to no na maman et chef chiffre contenu na regarder to pesa no valeur na maman pour ça moi na maman pour ni Marie-Jeanne kitoko pe lenge bikande lenge la na biso et la mukana biso na figure de star kitoko makasi na zomo adeba centenaire ça va vraiment ça va très bien par la grâce de Dieu et puis na makasi ya Fiston Baptiste Nzuki na si yo mo na répétition to sentir que absence na ye donc na minute na Belgique bazozela parce que azo koya tant mususu na si lobi na butu soki escale les ate quoi obiki bato mususu ba mona ngondi ndoto mais
na kotonga na nte tofonga na parenthèse te boni chef Michou moni santé ça va standing ça va figi des stars ezosala mais il y a boulot quelque part il y a boulot ça tout ça là quelque part quand même bandeko ça va loin ça va disons pas on va ça la tête ba chômeur surtout ba chômeur te chômeur ndele la santé bon surtout toi ba chômeur tout ça la faut santé ça la ah vraiment il faut santé ça la j'espère que bomoni un soldat il y a président Fiston Nzuki Batista oyo bazo travailler na ye et nazo bana mbala moko na motuna poto etali sport publicitaire wana pour biso de la actualité poto batali sport publicitaire wana na ba chaîne différents bazo ndimati bato biso bazo benga bato lokola ba loveta muwawa Paul bakangana ko pona déplique pomba nuance abi gérer ce que c'est solo pour mutu wana tozela ye ayakati est-ce que ezaya solo d'abord actualité news ya boso yango wana comment nabi bobanga te bo se poser ba question pe belete parce que Fiston Baptiste Nzuki azoya na Belgique le 11 mars bokomona ye na Asbel la perle noire donc chez Nicoletta bokomona eza nango histoire te mais bokomona Fiston Baptiste kuna yo muto zotia te bokomona ye donc deux fois te ok fete na ba mama poto na ba vrai chéri nyoso poto ozana bango elongo siko bato musu ba tia temeza temete ki ba linga ta ya te to ba chele tonne za ba qualité bato musu ba kama ba musu sabi singa bi chéri ngana lala na aéroport dans un aéroport pour na zele kaka po tout monde na yeto zela trop aboya ka poto en tout cas bo zela ye surtout na obeta c'était mingi na Asbel la perle noire chez Nicoletta bozela ye pona ebi belé pe ba obanga belé kuna baza ba obanga belé ba osepela obalinga kai parce que yaza bien aimé ya batu nyoso bozela ye pona mito na yebike na Paris PDG Lambokolo azozela ye baza le 8 mars parce que ba papa ne ba accompagner biso ba maman lokwa bazala kuna chez Nicoletta donc na yebike ba boss le quoi ba manatino papa na Cécilia ba ozala wana Lina Mayombo o quoi ya te na Belgique président Baptiste ozala kuna merci beaucoup j'espère que sali mbala moko finuka bandal neneli chafona auto sololé tout à l'heure j'espère que tango ya pasi ba ya to na tango ya mabaya ba baninga malamu mon vieux neneli chafa merci beaucoup pour l'appel na yo Chief Michaud donc déjà Marie-Jeanne Bolola mais qui peut expliquer son moquet la stratégie ni ce qu'on vous a par rapport à le président Fiston Nzuki Batista pose hier en répétition absence on dirait que moi makambo boazo sala pour na bomsa déjà makambo voyage bon la stratégie pendant belé ça tient parce que Asbel la perle noire on doit être invité moni Batista aza star à quel point peut-être vous été msala ne bengi donc Nicoletta Monica que non na fête ba maman na kozala baza beleti na kile biso beto za mais ba ponier azokende azongela biso donc so kuta wumeli trop na ndimita osala ba 2 semaines ok quand musu ba yebisanga ba bio esili groupe bobo sanaye akoya lisusu te po bazela e bon kobe na oyeb solo moko président il a fallu voyager kala mais aboya ba voyage pour na groupe na ça comprendre il y a jamais aucun enfant dans la poto atika figi des stars mais il y a atali tour oyo ba ningani bazokende ba ningani ba collègue ne ba président ba okende trop habitour on a signé l'inzaka na ki na ngama oyate oh mais yo yebite que ba président msuba uta ba poto ba lilaka mais ya yo kenda yo baloba yo kenda poto te ya mais comment yo zo le kaka biso mola wote mais bango ba wuti ba kutia na kin mais aleki bango siko ya zo kende musala de musala bengie Asbel wana mtu bengie so kei ba sona Nicoletta moi muke na yebe koti na poche na ye aye azongeli bulo na ye dala ka figi de star sans Batista yo monta la namoni Marie-Jeanne Bolola tomboki on dira ça na loba moka ninga bakisa lisusu mama oui na lingina bakisa parce que président Baptiste a okende ka pona 5 jours en tout cas yo mtoza na besoin kuta na ye 5 jours ka 5 jours seulement Marie-Jeanne Boutika boyo ke ya ko kende pona ballon durée to abeka fait matakali ko makasi ya en tout cas ça na 5 jours donc to ko bakisa to ko bakisa 5 jours soko
te bon ya linga so ake pona musala za pona musala zunga ko kende ko vanda te parce que awa atiki compagnie ne ba tala et tabano ne batikeli bala bitika ya ne su ono ba bango te bolela bino te po banga te en tout cas on sala ka 5 jours seulement 5 jours et puis à on dit à kuta na ba prêtre même si à kuta na ba prêtre muso c'est banana na di bon président Baptiste ba yu mana batikala na ba travailler na ba momoko wana bon il y a information ezaka ke pour vendre libela pour na ba prêtre na poto ndasa sala ngo bandakala mais oyo azokende za baloba ngo mission de service donc mission de service bana poto yaka pour na 5 jours aller et retour donc bozela ye bo oui ça peut beaucoup t'en parce que so kuta inete ko loba te ke on a mona qui était tout ça parce que azana 5 jours seulement et puis na éviter ceux qui nombreux de personnes bazo zela boza belé bozo zela beaucoup t'en mais boye bakaki boye mbé aéroport moi séjour na ye boye aza pe na famille kuna moi ba mi connaissance donc yo luka kande nini okokende ya weli saka de okuta na epo saka 5 jours et donc le 11 mars déjà yo sala ko kende pour premier jour ko mona yende ko sala le 11 mars na Asbel la perle noire chez Nicoletta. Merci beaucoup, j'espère que ça va tenir surtout plaisir pour on a biso Fanny Tsumbuka au tema ya collègue nangai na peso bambote belé et ba tenir surtout on a biso j'espère que vous suivez information au côté la deuxième étape émission pour tout tikana o muketo ba Santa groupe et groupe besoin voler et puis na sima président à tes années 5 jours za mukie mais bino ko gérer groupe ndengeni mais tout qui na régie kuna à travers Hervé Mboyo nous avons extrait il y a groupe autre zone de la OEP les affiches sont toutes ça et bon tous on va juste après ah non maintenant on a retard on a mais est-ce qu'à poto pe 4 retard pe na Kinshasa donc mais tu comprends mon embouteillage puis notre ami tout cadre non nazai juste na ambassadeur voilà nasi na benga ki c'est JD OK bon problème est ça nasi na meka sur la mer na côté ma profondeur maté c'est dit quoi moni ngani na travail na bino parce que na ki bino na musika na mona ke na tinda bato ndeko na ngazawa ndebo solaki na ye na mona ngambo kona kita sur le terrain ne bani toki ko sala est-ce que c'est bien ba servir non merci ngam na offrir bino ça dérange pas OK bon to solo ma solo tuli ya moi na bi na bandeli France na ke na gi na ko solo to kutana to bani toki ko sala bon dans la bref na soina JD na ndenge bisenga bo travaillera bino na moninga c'est qui encore le nom sénateur Tridombe voilà c'est ma casse non c'est bon na sina ko bino na cassette au pesenga na maquette voilà na maquette na travaillera na professionnel alors le pataki ngai maquette voilà vous avez talent ya moniki na ngana produit bino nanga produit bino na kosa bino awa na studio bozo ba na studio awa mais mixage ça ma partie à poto et puis ba clip ça ma partie à poto omoni musala yo ezo kufa en tout cas ndiko na bombe moté musala ezo kufa ngai nazo meka parce que na poto balingi susu mama musique té j'espère boza au courant ma musique ngi ça alors moni bino boza ba jeune moyo tengo kotsa na conflit na té nga ucha paquet na nga angi nazolinga na signer contrat boya toujours non balé yo sanga groupe non balé na habité na ko signer contrat na nani non pour na ko signer contrat ils ont fait ma ya pas métier ko signer nanga o ko signer bena yo ma sana nga na ko za la té ya signer ya pas ko za tenga na signer. Merci beaucoup Hervé Mboyo, j'espère que ça lui plaisir na batu nyonso bozolanda biso kuna à travers le monde entier. Émission Oyo Masolo Mikolo, na sabina chaque fois bana mikiba potate. Bienvenue Sambia et Lilas Matakwa. Na pesi bino ba mbote ebele. Donc yo sala bien na États-Unis wana, yo sala bien vena nga débat mpungi. Pota petit no western sani. Et puis à ma maman chérie Annie Bampele dina tonton Arsène. Vous allez toujours fort, naïbi qui m'attend et vous êtes aux alas, vous allez ma casse et puis maman est montée, maman là, maman patience, maman ou on a plus de beauté et belé. J'espère que tout le monde est distrait, on a essayé de nous plaisir. Alors Marie-Jeanne,
mikolo na bafilme ebele au côté totiki na actualité ya voyage ya président Batista au côté na bafilme ebele tozomona pa ya modero tozomona na groupe etumba ya moto azoloba oyo tozomona par-ci par-là solo kolongwa to solo ya kozala kaka fidèle na président ezaka naseki koseka nge lobe ebele parce que nayebisaka bango naza nano na figure de star donc makanisi kutu wana eza te eza kaka ke koumela mosala na bavie na nga modero totokani vie na nga Fiston Baptiste nzoki bamoni ke leki na bango akota mpe masolo anga moi bakota nge ebelebele na mosala savoir faire na respect ya bakulutu voilà pourquoi bavie na nga balingi basala nga mpo nazala olongwa te makanisi wana eza te mpe kozala te parce que bien sûr nzoto ya botaour so ozala mpona osala groupe ndesi nasala yango kala me na osala te parce que baoyo basala batika bavanda mpe na ndako oyo kutu baleki mpe balekanga na gaz na bakombo na baconnaissance basi mpe batika na olanda loyenge te en tout cas mpo tikanga mpe naza na ngai naza nanga mpona kopesa exemple ebele bavandi donc nalandaka papa aleta ndenge avandi na groupe Simba ozo comprendre acapable osala groupe na ye baninga mosusu baza kuna mpe bayebana bakosa mpe bagroupe na bango mais pourquoi bandima bazalaka na nsima président elongi boponikanga Marie-Jeanne Bololé nazwa audacité na mapeka kelokwa nayebana mpo mokuta na bafilme nasala na osala te naza awa koumela mosala eza elengi makasi po baconsidération aussi sango naza awa nga nalobaka monde ya cinéma bato bajwaka bato ya tonalité championnat na bino ezalaka championnat kaliso ntango oyaki na Marie-Jeanne Bololé oyaki na tonalité bangalana otalaki nanu esika ozokota te po ebangisa o peut-être te nayebi te sino obanga nani nabanga nani na moto abanga te ongandi na mito na obangisa bato papi kola kolo bilele nazobangisa mpo oyebisa nga ke Marie-Jeanne Bololé mystique bokomeki kotuna na baage na nga me bomoni nga sikoyo na nde mystique na obangisa nde bango me nga na obangeli oyo te parce que na mongo oza mongo naza mpenza vraiment napebisa wana moke toke na ngabu ya Chief Michaud lelo parmi bato oyo bakonzi oyo baza na figure de star ye ozali ozokota mpe na bafilme ebele ezokende bien quand même nyonso ekelanga masolo ya bafilme kati mpe ya mouvement na biso te ezokelanga mais nalinga na frappe mwana epenge mwelo moko Marie-Jeanne alobi prêtre de prêtre kuku ye tobengaka prêtre ya Schengen ye moto wana masolo na président ozi badépart na ye mambo ebele eza président e omoni Marie-Jeanne ti ya ye na idéologie wana ya mambo ebele oyo abeta pampan abimi dola beti kimongo bato ebele baretenir na kimongo mais ye abeta ane tout donc ye abangi ne motu te eza kaka eloko batinda ye ameka na ye le ameki ekole nango bato sikoyo bakaka yango yango moni mpe atelemi mwa moke na esika wana siko Chief Michaud yo mpe ojouaka patron tomonako mpe trop veste trop patron na parle na bana obangaka otalaka otali mpe na botango ojoue esiaka osomo te somo lokwa ya baninga biso mpe baojoue baninga lokwa bana baninga nyonso bajouaka bateatre bajouaka bapatron mais na bulo somo ezala te na bulo oyo osala ya yo ye mpe asala ya ye oso comprendre na bulo tobangaka motu te kobulo na biso ezaka ekipe te ke notre équipe ya RDC ebeta na Cameroun tobanga Cameroun te eza nde lia libaya na yo setu so lia libaya na yo babeteli yo maboko oyo azala neti kaka neti intel te nga na mission mbita po mpe alata na veste na cravate aza intel ndenge na c'est un peu ça. Ah, merci beaucoup, ça a plaisir. Lelo sikoyo, ba groupe nyonso eke na internet. Lelo groupe figure de star ya président Batista baoza on a site o ngana tanga mbala moko mopo ngai moko mutu naza awa mutu ko teninga rigueur azati nga moko mo bandisa nga moko mo kolo nango nga moko boye nanata kaza la patrona esepelisa on a vu ça chaque fois ngana loba ngo bato bakoma loba ba misu balobi on aza sankara ezaki sankara te théâtre là qui moi muke to biteke kufaki mais tant moninga pe a osé faut beau soutenir boba kele ba fleur ya moi na moi swana to bois kele ba fleur les lobi nous se retrouver na SPLisa championnat za 4
esepelisa TV ya Nanata Kaza, la marraine, la patronat. Nga ce qu'on a mona keneti Odette Lessa na Suisse. Daga ba vrai chéro tel que Taylor vanda me vanda. Hey Odette Lessa ba gros bisous. Na on c'est là, na on c'est la maison yate. Et le ko bangezati. Ba film ezebele kuna. En tout cas le ko bangezati ba film ezali mais là ba fan bazo benga donc par-ci parler là qui donc et c'est ça à number 1. Bonga naza connecté na kota ka pi na tala ba vidéo. Leti mikolo yo film uto kota ka mingi to bi na tangelo kombona. Ah, tanga na ozela. À part yama pale uti okota zotalama ba mama mapa ikoti film mo pe uti okota scandale uti okota film ikoti belé vraiment. Donc boy ezo sala bino ndenge ni tango championnat ya bongo pour mutema mabepe yaka mo bakali pe ya. Na ebite suna ka mutema ba okela nani esepelisa be ba okela biso. Na ebite ota mutema be monda oyeba me biso otambula ka ilongo na nzambe. Nous vaincrons. Autant que Nzambe pourtant ba bibino ba artiste mikolo surtout bino ba basi. Mama Sokola ngam trésor réuni. Ngakutu ndena okimisa bato wana ba Mama Sokola nga parce que nga pe na yena les sons de Jésus. On reconnaître quand même que ba Mama Sokola nga bazali. Ba monde ba oyebati. Ba Sokola ba ngosuka ba suka wapi. Mais biso de Sokola na mai na ngamona koti na douche na sukoli et puis les sons de Jésus à chaque tongo 5h matinale pas frère Patrice Ngoy Musoko. Ma bondeli ponga na ebi kisite na ebi ndenzambe mais ba oba ebi kisi na ko beta bino bando leka suite ba mona bino suite na sentir on dirait Marie-Jeanne a un problème na moto te batunde bana problème nga etenga komona ba ponga za na bébé nous a poussé ta komona ba mpo na mata mutu te na mata Marie-Jeanne bolole pona banga ke tumbate mingi ba nouvelle nanga makambu nanga makambo ba ninga misusu ba artiste Comment Makambo TV Comment Makambo TV Ba prêtre le cas Alpha de Souza papi au Congo moi la Soudan Zambie de bateau la nyonso na ba soutenir figi de ça tu oko échouer né to yo yebisanga siko oko échouer comment talaka na kino mutolo ba gana petit nanga na moni po célibataire Lucas chéri au monique non azala wapi azala na États-Unis azala o nani benga ye aya ngana ko sponsoriser oh mais oui j'ai jamais vu. Merci beaucoup. Tozo kene malembe. Tomo kena shit na biso mais na mi kana retourner ba question mo na zalaka nango na se poser bande kono surtout bo Hollande biso na bino masolo ya mikolo et na bosanité champion so bango pembeni ya président Fiston Tuki Batista beaucoup maman donc ça la Marie-Jeanne et là on a constaté ba musicien na aéroport ba matière fait ba ki Dubaï ba comédien ba ki Dubaï. Musicien sont bi parcelle, comédien sont bi parcelle. On dirait que comme il parlé moko voyez comme moko ko ba mise banda sima bilo ko simba ngo na seki na kanisi suma kambujini na soso pemba lobaki biso na bango za kande moko ta ba artiste donc mutale mais liboso za ki bongo te oh liboso za ki mutama boki oli kana ndela ta mutama boki oyo mais lelo comme musicien le kinaka artiste comédien pas le kinaka ba artiste comédien de siko to na mupepa sika donc to oningisa bango donc sans orgueil bango baza ba artiste biso ba artiste na ebite so différence neza ka bango ba yemba biso to lobaka bango bazo éduquer masse en chantant biso siko to zo éduquer masse na koloba donc biso to ba artiste mupepa sika et quoi na ba artiste vous comprenez Jeff Kinkela papa Lopango Toti Lolango nazo c'est la bafone na c'est la kaba biloko ngo papa Marcel Malonda papa na Chanel Malonda papa ba cadeau ti sikona ne yete na ebike le 8 mars ezoleka mais papa Marcel Malonda na ebike ba kolina nga ekoya nazo zelango. Merci beaucoup Vienangai papa Junior Lampe son niveau le instrument complet son niveau le instrument complet mon aga papa Junior Lampe depuis ba nord benga kana numéro Jérusalem na bas écran on peut sur référence alors to na shit chef Micho Mbita yebisa biso départ à président to déjà président qui dans le bitocha pour les 11 ans en Belgique c'est quoi un groupe stratégie ni vont créer et puis film ni ne eleka awa depuis la TV awa déjà pour bozo lekisa cho mboka na yo zo vanda loli mboka na yo le président a accueilli au mboka na ye biso eza mboka na biso donc travail eza mboka na biso abenga biso bana chochocho donc pour le moment il est causé le canal TV eza réseaux sociaux
de na réseaux sociaux pour découvrir makambu ebele ono bo découvrir te na bika ba tebele ba sala la bango mais style la biso ndeka to sala nango donc kano et puis na bo sanité to na mois de la femme moi to lekisa mardi oyo izate to lekisa sikoyo po to na système na biso so za mois de la femme te pengla ka moi eloko moko ela musabato nde bo sala ki ya Saint-Valentin voilà nde to sala ka Saint-Valentin que mutu na mutu ndene ko vivre parce que on a tuna ba stratégie nyonso to wana ezaka yemo ko mto zwango to eza batu mo mtu ba souffla ka yango la figure de Dieu star figure de star mais yo yebi ke ba star ba donc biso to créer ka et là siko c'est créer ka mo différence na bande ko na biso parce que biso to créer biso so to molika mo événement ndeka ka bible eloba tant ya enseignant ka biso utali mwa bo mpanzo mo ke mbule zo veni osa longola bilamba na singa utali boyo monika note ya Saint-Valentin to bete lo mo Saint-Valentin au moni boyo journée de la femme ko bete lo mo journée de la femme au moni congolais alinga sala na temps et puis style la bino bo bimisi wana omona na miso eloko eza na ki ou batu na miki bazu yawo wana comprendre bien film ya bino eza na ki ou batu na miki bazu yawo et besoin de tous les deux côtés bon il y a normal il y a vitesse ba internet mambo ebele mais mingi ezaka mama je sais hein on va plan yo sur ça la keza ya yi ya luka biso pe to ndima yi to pona yi donc ceux qui to bimisi les autres les kanakini yebe mbamoko zwango après ça la vitesse moko c'est pourquoi na yebisa yo que non na mikili va parler sur orgueil mais orgueil ou aussi la lobby lobby hein ya mapala ici la lobby lobby parce que c'est le deuxième volume. Sur le deuxième volume, président Nandaya Kiyama parle naie à Kendaka Nord. Les fois où on a les sous-sous bandela. C'est que tu as déjà image déjà à Nord. Bon, on va tourner dans Nord, mais c'est ça, on va tourner déjà. Ils appellent l'idoprécie. Ah, donc concurrence dans le Nigeria, Nigérien pour tout est. Où est-ce que Rocky? Oui, Rocky Souga la combien? Rocky Souga la Rocky 3. Tellement sentiment, les gars, Rocky 4, Rocky 5, Rocky 6. Tu viens dans ce talent, comme un coco, c'est un gars Rocky. Dans la degré. Donc, Bissope doit on a tellement de opé sa bilingue, c'est un plan. Il y a Dino, il y a mon royebi. Donc, on a solo, ils ont carré, Nyoso et les Kanakimia. Voilà, nous sommes les Kanakimia. Hervé Mboya a été contenu à regarder vraiment. Moi, 5 minutes, et ça l'a bien. Alors, j'espère qu'il va te passer information autre qui va te conseiller le mot solution. Est-ce que les artistes est-ce que les groupes figures de stars vont marcher? J'espère que vous suivez information. Maman, Dongo, ma montée, ma fiot. Moi, c'est artiste et comédien. Oh, il y a la police, Yewana. Baza Bébélé. Meilleur couple, M. Zali, papa n'a bisongi bimabiala, ou tema ya mamba, meilleur couple. Je sais de Londres, si tu as vu les amants, Charlie Maloula, meilleur couple. Donc on a beau regarder couple. Nous, comme on a couple, on n'a pas ça. Alors, Marie-Jeanne Boulolé, tous ceux qui sont déjà dans le site, au moment de la fin par rapport à l'entretien à Bisso, et puis l'autre, nous sommes fan, on va le voir, maman et maman, Bisso, tu vas pour nous. Meilleur couple les sous na Gili, moi si ya Christian Simbilu na Chicago. Chance des couple. Ça couple petite sœur propre donc tu as Anasina Benzi Liliane Bofaso na Masolongo donc tu travailler na Elongo. Donc na oyeb Sabino Kake, Marie Saint Bololé na bino yeyo. Donc dès na CP Sabino na continuer kaka. Boze la sous beaucoup mona parce que nga en tout cas tellement na standard na za ba Marie Jeanne ko bimata 4. Bon mona ya jeune fille. Beaucoup mona ya jeune maman. Bon mona ya bakoko na sibino moko bozo mona monango kana kata YouTube. Bo comprendre azam Marie Jeanne nini bo mona kana bololé ndenge zaki ya jeune fille. Donc ba innovation teme l'équipe trop na figure de star. Moi pas sur la bango exactement na bike ba ozwa. Ko ba biloko comme ça to sala oyo Saint-Valentin l'équipe to saliango. Le 8 mars l'équipe to bimisi na bike année prochaine ba groupe belé ba ozwa mais ata bozui bo bango muto la ki sanzela bazala toujours simanaye. Voilà, quelqu'un maman na ba dédicace et puis ba coordonner non peut-être bato ba biba sunga mwana mwasi oyo to ba chelo boko to ba sala ndenge nini ndenge ba sala artiste nyoso. Oh, les jolis Botuna, papa na Ashley Botuna, papa na Lenny Botuna, papa na Petit les Jos Botuna, numéro na nga yango. Ya William Moucheni, bino mo webika code mboka. 85 21
38 705 85 21 38 705. Wana vraiment ozwanga mo Marie-Jeanne Bololé. Naza vraiment en place. Et puis ba gros bisous na ngai na batu nyonso baza na Villa Botuna kuna na Masangambila. Villa Botuna ya le joli Botuna. Et Jeff Kinkela tata Lopango. Papi Kola Kolo Bilele bana Londres. Mama langa Lina Mayombo Odette Lesa na ozela mais na ozote mais boyoka Lina Mayombo. Merci beaucoup. Alors merci beaucoup Mami Nzumba, moi ça pembe na peso ba monte bébé kala ka yo Mami Nzumba na peso ba monte Chief Micho to komi na suka un mot quand même na ba fan na yo et puis ba coordonner na yo ba kopi ko yo et à travers émission Auto Salina. Ah merci beaucoup na yo moro. Na remercier peu Henriette Lolendo les qui a fait la biso défaut na kata États-Unis. La pour sanité on sala que non moi basket moi nini na kata États-Unis Dallas Lisette Nolé ya yo ngwana la pour sanité petit nanga face au Jamba na kata Paris vient na yo déjà bâti zo koma yo moko ebindengo osola na ye ndengo osola na cardinal a memelanga mais touro palais le palais nezo kende na kati ya Belgique yo moko ebinde bosalaka métro komi wana au déposer yanga chez la bosanité quand ya yebisio vient na ngai basé belé au Congo mwana nzambe na bosanité les millionnaires Alpha de Souza vie on a gagné la carte là c'est la rave loko kolaka dana petit solo et pas batuke non vie de Souza à la kinga de case beba si beba Adrisha motomètre ve oza ke non la tika sakité mais la lembisi no mamuke po mikolo watu molanga te beba si beba et na bosanité petite sœur nangai Penge ye pesa na carte ya France na bosanité Angèle Bibi numéro pesa numéro numéro nanga baro bayebi doit toujours na code mboka ya Willy Musheni pour ba baby sabiso malgré no pe na liambongo vete mais ye le croisant les code mboka donc to côté jamais numéro 5 et code mboka zala donc 089 95 015 55 donc 04 code mboka ya Willy Musheni 89 95 015 55 donc so pengi mbala moko nga kuna za la bureau te po bureau na nga petit na nga face à Paris akenda tika nga sans bureau. Merci beaucoup nga mona koma ko yamba nga mo so pengi nga mona yambi donc c'est un peu ça. Merci beaucoup namoni Marie-Jeanne Bololé ali kama di bango ba aussi na ko bosani nani pardon Violette Dinganga nabi ki séjourner à Anakin mais Violette Dinganga vraie chérie mutunangai. Merci beaucoup. Alors j'espère que Hervé Mboto comme musika vraiment to suki wana et del Piro Matuba MP4 et lamba yo a mystique na confirmer puis ba ministre c'est ba confirmer vena biso moko et c'est un plaisir artiste oya yebanzembo etikala nani bande ko to kelema artiste oya yebanzembo etikala na Congo etikala chef d'œuvre et c'est un plaisir vendo mo benga kinga vient nga vie John Ono wa yemela biso nzembo tilelo otakolongola nga sate en tout cas John Ono vient ngai yoyebi kaka en tout cas benango pesinga be fort pour l'émission et ça linga bien vient na biso defa o matumona defa matumona vient ngai na kaukite alors tant vous avez permis la partie c'est combien d'heures c'est kaka on a toujours un plaisir et puis na sanité Adrisha motomètre mon vieux et puis alors comme ça m'a pané moi dans Londres ça la bakina na bakine ça kokata mystique le mystique vraiment et puis c'est belé vraiment comme une table au salon racine et bino nyonso tout continuer kolanda biso na Congo Makambo TV ya Jerry Kobetox pour ma boss et belé ça n'engage que moi Congo Makambo TV Marie-Jeanne Bololé Congo Makambo TV donc et un belengi mobo ba vitesse mobo voilà pourquoi Adrisha motomètre bien basé ba azuma yelle bien makanisini ati pas Jerry Kobetox Congo Makambo TV voilà Congo Makambo TV voilà pour sanité oui na bosani ye mon président
belgique topesi bato Vraiment, bon séjour na ye, bon séjour na ye na Belgique, bon séjour. Ah, présent ngai, présent Lili, présent Baptiste Mwa, présent. Voilà. Merci beaucoup. Okondila ngai losa kwe. Yande ngoza kuna yebisa bana mpoto nyozo tengai na do dilobe bakoli. Ah ba mere na ngai boza na mpoto bokanisa be moto na bino. Oyo mwana na bino manga peti na bino bana bana ngai. Ah bien que pas. Na bini na boki lokolo, na jongi, na kaini susu boye. Oyo na joba lukabena. Merci beaucoup vraiment. En tout cas, ezaki vraiment plaisir. Tokuta na prochain numéro kaka na émission Masolo ya Mikolo et puis na chaîne YouTube Oyo Congo Makambo TV et puis na chaîne partenaire tokuta na émission ko ya mongo za okauka. Na otiko za matanga. Mais na pesa moi conseil mo question za na ngote bisanga Géry Cometox. Na za na ngote botika olakanga. Botika olakanga. Na moni bapele comme okota nga za carrière internet na ba vérité. Botika olakanga po matanga pe esili na ngo. Tokuta na kaka. Allez bye bye. Bye.